Mbote pe balade nyonso napesi bino mbote mingi ba nyonso balandaka émission à vous la parole bokoko bayindo en direct ya Congo Alenga TV. Nzambe apambola bino lelo ezali mokolo ya yenga dimanche ya solo toyebi ke bato nyonso bakendaki ba église mingi bavandi na bandako kosambela kasi ya solo ezali journée oyo vraiment biso na mokili totia yango mpona kose méditer kovanda vraiment kokumisa nkolo oyo akeli biso donc yango wana nakopesa mbote na bana Congo nyonso bazali na Congo mpe na biso bato tozwami na diaspora nzambe aleka na kopambola biso ya solo bandeko ezali ngai ndeko na bino Kongo Alenga mwana mfumu Kimbangu Kidi Shora de Sulangar bandeko lelo na ye tosola masolo oyo boyebi ke lobi ezalaki samedi na kati ya Kinshasa ezalaki bongo concert ya monene ebetaki ya Mike Kalambai kasi ya solo ya liboso tokosenga mes condoléances na famille nyonso oyo babongisi ya bango bandeko tomoni na bilili ndenge bato bakufi esali bato pasi parce que baimage mosusu tokoki kolakisa yango te eza interdit donc vraiment en tout cas mes condoléances na toute la famille et surtout na bablessé oyo baza nanu gravement malade na l'hôpital vraiment nzambe aleka na kopambola bango en tout cas esali bato pasi ya solo bandeko bomoni Kinshasa na biso ndenge ezalaka na bote kitoko yango toyaka kaka komonisaka bino pamba te toza na mboka moko bandeko nayebi ko nde nakoyebisa bino te parce que monde mobimba baza koanvie mboka na biso RDC Congo ya bakoko na biso donc yango wana bandeko tozalaka fier parce que toza na mboka moko ya bilaka bandeko na ngai makambo elekaki lobi na stade de martyr oyo tobengaki kala biso bato ya poto ya kala donc Kamanyola na Pongabi bandeko esali bato pasi mingi na concert ya ndeko na biso frère na biso Mike Kalambai Mike Kalambai concert na ye ya solo bandeko biso nyonso tu bato nyonso ya diaspora bayebaki ke ya solo Mike Kalambai akobeta concert lobi ya solo bandeko na ngai esali bato pasi ya liboso tolingi toyeba gouverneur na biso parce que avant ba concert ebeta na stade lokola ba stade ya monene oyo toza na kaka moko na kati ya RDC mobimba eza précisément stade de martyr donc mpo concert ebeta na kati ya stade de martyr bazwaka autorisation alors gouverneur na biso tolingi toyeba capacité ya stade eza presque totia 90 millions 90 000 pardon place na kati ya stade na kati ya capitale na biso na kati ya Kinshasa bandeko tosi todépasse 20 millions tosi toleki 20 millions d'habitants na kati ya capitale na biso et précisément bato bazali plus mingi na 25 millions to moins, plus de 20 millions wana eza bongo bagene ba 16 à 30 ans donc bango nde bato baza plus mingi alors musique ya lelo eyebanaka lisusu te wapi musique ya nzambe ndenge ezalaki kala ndenge bafe patrice bazali kobeta musique na bango na miziki ndenge bango babenga yango ya mokili profane tokoki koloba donc bandeko na nga publicité oyo bamiziki ya mokili babetaka lokwa bafali bafere ndenge basalaka publicité na bango soki otali na bamiziki ya nzambe bandeko ekoma ndenge moko donc ozoyeba te miziki ya mokili na oyo ya nzambe eske bato bakotaka miziki ya mokili bango wana kaka bayaka na miziki oyo ya nzambe
ba autorité na biso comment bayebaki kozwa ba précaution te ya koyeba ke stade na biso eza na 90 000 places, alors débordement ekozanga te ekozala ebele. Ntango baza komona débordement bakointerdire bato batie mibeko. Donc gouverneur vraiment toyebi te parce que eza makambo ya mboka tokoki kotika yango boye te. Baleson di eye ebele bato oyebi kaka Congo soki likama moko ekwe na kati ya mboka bato bakendaka nango toujours na ndenge ya négatif. Balobi Mike Kalambai asakrifie bato. Tomonaki pa Moïse Mbiye mais oyo nde ya Mike Kalambai eleki. Presque 7 à 10 personnes bakufi, bamusu balobi 25, musu balobi 59, donc ba chiffre yango ezoya kaka. Ba blessé ezali ebele, donc bandeko na ngai vraiment tuka likambo oyo biso tokoki kolekisa yango boye te. L'État na biso fo penza azwa ba précaution makasi. Tomonaki ye moko numéro 1 ya ville ya Kinshasa, monsieur le gouverneur, ye moko akitaki bongo na kati na ba hôpital mpona kotala ba blessé oyo bazalaki kuna na kati na stade oyo bazwi kokoso penza. Bandeko na ngai en tout cas esali bato pasi, esali bato pasi komona vraiment tout cas bato ndenge bakufi kaka mpona miziki. Tozala na problème makasi na tosilisi yango te kuna na este na biso ya mboka, na Kivu, Sud Kivu, Nord Kivu, bato baza kokufa na ndenge kosakana te, sa konte na Bandundu bato baza kokufa. Mikolo uti koleka accident moko esalamaki na Kinshasa, accident grave 207 oyo fale akomi koyemba mikolo oyo. Bandeko na nga bato nyonso na kati bakufaki. En tout cas esali bato pasi, okoki kutu kotala, tokoki kutu kotia ba image wana eza te po parce que somo liwa ya bato bakufi bamataki na bis. Donc tellement conduite ezaki malamu te na kati ya ville ya Kinshasa. Félicitations na général Kilembelembe na mosala oyo azali kosala mpona kotia ordre na kati ya capitale ya Kinshasa. Mais bandeko na ngai lisusu na stade bato bakufa kaka mpona miziki, kaka mpona miziki. Yango bandeko na ngai naye koyebisa bino ezali pasi pasi mpe mawa mingi. Numéro 1 ye wana azalaki wana bandeko esali bato pasi pasi pasi. Mike Kalambai bato balobi asakrifie bato. Donc tokomi kocomprendre lisusu te, fali abeti bato bakufi eleki kaka ndenge wana. Sikoyo bato bazali kokufa oyebi na poto awa biso tovali na poto, soki action ya ndenge wana esalami na stade moko awa bandeko na ngai, c'est vrai numéro 1 ya mboka akosala tout akokoma ti na lie wana lie pardon oyo accident esalami, akoluka ayeba likambo nini esalami. Parce que bato bakufi bazali bongo peuple congolais, peuple congolais. Niveau ya mobilisation oyo esalamaki, tomoni Mike Kalambai atiaki babis emema bato ofele, donc alingaki Kinshasa mobimba po alakisa bato ke ye asali plein, asali plein. Donc ye nde aleki na bamusicien chrétien nyonso bayembaka miziki ya Nzambe, donc il faut abuka stade de martyr. Alors biloko wana nyonso tu gouverneur na biso vraiment en tout cas biso toza kobeta mbela atake bana Congo po Congo ezali mboka na biso nyonso. Mutu moko te azali likolo ya mboka ya Congo azali te. Donc biso nyonso tozali ba Congolais. Likambo oyo esali bato pasi.
pasi pe mawa mingi. Yango toali kosenga gouverneur luka vraiment ozo ba précaution makasi parce que ba concert monsieur ozali koya toyoki fali paza kobongisa 2 fois concert 2 fois kobeta concert na septembre awa. Alors ba sacrifice oyo nous surtout bato bazokufa mingi eza bajeune bana mike ba moins de 20 ans 25 ans baza kokufa mais bafamille na bango baza kotikala pauvre. Dédommagement combien bokopesa bango oyo lelo mwana wana ta su lobenga azala mutu munene na kati ya famille wana mais akei kaka mpona nini mpona Mike Kalambai. Yango biso toza kobeta mbela na likambo oyo vraiment esali bato pasi pe mawa mingi mais solo bandeko toza koyeba te nini ezali koleka na mboka na biso nini kaka ezali koleka na mboka na biso bato bakufaka boye vraiment ezali pasi pe mawa mingi. Donc tomoni ye moko numéro 1 gouverneur na biso ya ville de Kinshasa akendeki bongo kokutana na ba blessé nyonso oyo bazalaki kuna na kati ya Kinshasa na kati ya bahôpital partout de bahôpital bamimaki bango ye akendaki mpo amona bango asoulage bango et puis ayeba kozwa soin na bango. C'est une bonne chose vraiment eza eloko ya kitoko mais regret ezali bato bakufi bafamille wana bazali kolela bana na bango donc ezali kosala kitoko te ezali mpena kosala kitoko te. Yango bandeko na ngai vraiment esali bato pasi pe mawa mingi. Tolanda video tomona ndenge Mike Kalambai asengi pardon na kati ya stade parce que akonstataki déjà que non bato bakufi asengi pardon atuni bato soki bato bakoki kolimbisa ye est-ce que bandeko ah Congo toyebi te vraiment tuka nzambe na biso oyo akela biso apesa biso mboka moko malamu kasi toyebi te likambo nini yango oyo biso tosala na kati ya Congo toyebaka te problème nini oyo eyali ke bato baza kose moke na biso peuple congolais tozo comprendre te bato bauti kokufa na accident grave oyo ebomi bato ebele na kati ya bis mutu abiki te survivant aza te bato nyonso bakufi eleki te pas même 1 mois ya solo bato bakufi so na kati ya stade oke na bandundu bato bakufi na bandundu bakoteli bato na village moko babomi bato oke na Kivu baza koboma bato mokolo nyonso makila ya peuple congolais eza kotoka eza kokita toyebi te likambo nini ba autorité na biso en tout cas eloko nyonso mpo bosala yango bino moko mpo bozwaka mpe makanisi parce que ntango ezosalama boye bato mpe baza komona ondire bino mpe bozali complice parce que stade na biso ezali na 90 000 places. Alors ntango batike soki atekaki batike na ye soki ekoki 90 000 to 85 000 bostope botika space moko eyala bokolinga te kanga place stade ekanga place botiki mwa space ta 1000 personnes batikala mpo na étouffement mo ezalaka makasi soki stade wana mopepe ezali te bato bakozala étouffe bato bakokufa. Alors Mike Kalambai atiaki babis doki kinwa nyonso tu aya kokota na kati ya stade wana kinwa nyonso tu bana mike ebele baye kokota na kati ya stade. Bandeko na ngai bamosusu balobi oyo te toza bachrétien non. Tolanda lan toyoka pardon ya Mike Kalambai. On se retrouve après. Matondo mingi. Pardon. Pour tout ce qui t'a choqué d'une manière comme d'une autre. Vrai ou pas faux, ça n'est pas le problème. Je demande pardon.
Est-ce que Kinshasa, est-ce que Bolimbi Singai? Église, est-ce que Bolimbi Singai? Nasina limbi saekala. Matondo mingi ya solo bandeko na bandi tolandi Mike Kalambai ndenga sengi pardon na ye. En tout cas, papa na biso numéro 1 Daniel Bumba linga penza ozwa ba précaution ya makasi na kati ya capitale ya ville de Kinshasa, capitale ya Rumba. Toza na stade ya munene te. Alors, il faut que la précaution makasi, parce que une génération, ils ont la sacrifier. Ils ont la sacrifier. Batu bazali kokufa bana mike o bazali ba fitira lobi ya mboka. Tout ça là quand même batu, tout ça batu. Biso aussi to dépasser déjà ba 50 ans, tout ça na bana déjà parce ba koli vraiment to lingape bana pe ya batu, to pesa bango pe valeur pour bazaka bana na biso. Bazaka ka bana na biso. Mike Kalamba azali jeune, oui, mais bandeko na ngai ba action oyo eza kosalama na ba musique chrétienne oyo en tout cas tolukela yango kombo tozoyeba su te. Il faut toloba vérité. Donc ekomi musique moko akosacrifie bato to nini toza kocomprendre te, toza kocomprendre te. Ezala fait partie sa beta miziki bandeko na ngai natikala komona ata badega oyo te. Bajene oyo baye mikolo na miziki ya nzambe yango moko kuta azalaka awa ye akomona elongi ya fali ayembaka miziki ya nzambe bakoma ebele. Donc bango nyonso tu bazali koluka bango bazala na succès na ndenge akosakana te directement. Tomoni mpena keno miziki oyo bobengi miziki ya nzambe ezalaka su te boti kokosa bato. Donc bino tu boza kobeta miziki oyo bozali kosala ba sacrifice. Satan lingi place désordre wana makelele makasi ezali Satan yaka place ndenge wana. Po miziki ya nzambe ebomaka bato te. Miziki ya oyo baza koyembela nzambe ko ndenge ba papa na biso moloto abandaki koyemba. Ozoyoka miziki ozo sentir blanke oui oyo pena miziki ya solo ti lelo tikala bato ale moloto miziki bayemba ozo sentir miziki ya nzambe. Me ya lelo oyo bandeko na ngai miziki toza koyeba yango lisusu te. Bason ya fali to ya fere okokuta yango epai ya Mike Kalambai to Moïse Mbi. Bason oyo bango babeti barythmique na bango donc omona ndenge moko ebinele ekoma ndenge moko bakri koyemba badiese nyonso tu ekoma ndenge moko badanseuse mpe bakota na kati ya bamouvement na bango. Donc makambo tu ebeba na Congo toza koyeba te me bandeko po tosukisa masolo na biso na koyebisa bino boye Congo RDC ezali pays moko oyo tobengi pays moko spirituel. Tant so bato bayebaka yango te. C'est un pays spirituel. Toyebi biso nyonso tu mindele balingi mboka na biso te, surtout biso peuple oyo tovandi na mboka wana. Balingi il faut toujours détruire biso. Il faut tozala bien te totanga ba classe malamu te, il faut tozala bazoba, il faut tozala distrait na makambo teli mboka. Donc bayebi ke mboka wana tant so bato bayebaka te Congo RDC ezali pays oyo le plus puissant en Afrique mobimba. Et puis bandeko boyebaka yango bato nyonso tu bayaka baenvoye ya nzambe oyo batindaka na kati Afrique mingi bazali bongo na RDC baya na RDC
parce que tozwaka na biso enseignement ya histoire te yango moni mundele asalaka tout a étouffe yango biso bana Congo toyeba histoire ya bakoko na biso te. Mais notre pays c'est un pays sacré. C'est un pays sacré, 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 sacré. RDC wana kaka mindele bayebi ke soki RDC bon eza soki ba Burkina Faso te o kuna non 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 Afrique mobimba po ebonga c'est le Congo, c'est la RDC. Mais biso bato tovandi na mboka wana ti lelo bandeko toza ko comprendre te surtout ba dirigeant na biso. Spirituellement, le pays, c'est un pays sacré. Le Congo, pardon. C'est un pays sacré. Yango bomoni, ba mindele, ba sala, tout. Ba longola biso makambo nyonso tout. To bosa na ba koko na biso to yeba bango te. Ba yeli biso ba enseignement na bango. Mais enseignement oyo ba yeli biso, yango moni zo tinda ke, ti lelo, toza toujours détruit. Toza toujours détruit. Trop d'accidents, accidents ezali déjà signe mabe, ezali signe spirituel, accident belé bomaka, bato belé belé, eza ba signe mabe. Eza ba signe moko ya malamu te na kati ya mboka. Ba makila on eza ba sacrifice. Tant bato baza ko kufa belé belé na kati ya pays na bino, ce sont des sacrifices, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Yango tozo senga na autorité na biso bo sosola. Bo sosola makambo za koleka président Fachi, président de la République. Tala mboka na tala ba dirigeant oteli biso ba landela makambo nyonso malamu. Tozo sepela na gouvernement oyo. Oyo ye baza vraiment vigilant makasi na makambo tali mboka. Concert a fallu za koya tolingi te répéter to mona so bato ba kufa. Bato bazo kufa trop, en tout cas leki 12 millions kuto ba kufa na côté soki 10 millions soki 8 millions et ba na rappel chiffre te o ba kufa na Kivu ti lelo ba continue ka kufa ba continue ka kufa na bandundu ti lelo problème bandundu nanu silati biso mo na kata Kinshasa pasi nzala président comme tonga banzela po ayebi ke soki banzela sili biloko kolia kokota na kata capitale po diminuer to ya nzala toza na besoin économie ya mboka na biso koma stable makambo tu biloko na biso bakita na biso toteka yango malamu kasi ya solo vraiment en tout cas gouverneur Daniel Bumba tozo senga en tout cas telemela likambo oyo ba concert oyo bato bazali koya kobomaka bato na kati ya stade eza kitoko te bakondanaka Gentini Ngobila tangu ba concert ebetaka bato bakufaka Gentini azwaka problème mais sikoyo tomoni eza korepete il faut kozala prudent parce que bato ba musicien oyo toza koyeba te eloko nini baza koluka ba jeune oyo toyebi te bazoluka nini musique yango mpe soki otali okomona mpenza eloko mo mpe ya malunga te so tolandi ayembi nini alobi nini bato nyonso bayaki wana eloko nini bazwi bazongi na nzala na mpasi bakozonga kuna biloko ya kolia eza te bakomi soki kolelalela biloko emati bato bayaka kozwaka bénédiction na musique ya nzambe fo bazwa bénédiction mais bato baye kozwa malédiction bazongi bafamille bandi kolela mwana na ngai alobaki na ya atotsa koleka wera ye moko abeka atotsa koleka wera moko akota na kati papa kobenga ye te mais muntu moko akende kosala baza basi te otie kombo ya ministère otie kombo ya DPS eza ministère ezali pasi na mama oyo tomoni akufi wana jeune mama wana balakisi corps na ye na mawa na pasi mwasi kitoko ya ndenge wana akufi kaka boye mpo nini miziki ya Mike Kalambai bandeko
vraiment en tout cas esali bato pasi mpe mawa mingi vraiment Daniel Bumba gouverneur na biso ya ville ya Kinshasa zwa baprécaution makasi mpona makambo etali miziki zwa mpenza baprécaution makasi papa na biso yo ozali moto ya yambo na kati ya ville ya Kinshasa mpo ozwa baprécaution bamusicien baza likolo ya mibeko te na kati ya mboka ou bien bakontinue babetaka na basale na bango ou bien guichet ezalaka toujours fermé avec 70 000 personnes bokangi guichet donc toye komona ke batekaka na bango batike te bakosaka na bango batekaka batike te mpo soki batekaka batike ya solo mpelake bato bakotaki basomaki batike donc gouverneur alingaka yeba nombre de tike bato bakoti mpo balimite bakata tomonaka yango meme ana poto soki bato baye kobeta na salle so be stade bakoyebisa bino ke guichet fermé bakoteka su tike te parce que sili ato ye ndenge nini bakotekela yo te donc ndenge moko mpe toye komona ke miziki na biso ya Congo bamusicien nyonso bakosaka batekaka batike te donc seke komaka yango nde tomoni mike kala sécurité bakoki makambo te mbai atie babiso fele bato baya bakota baya na stade meta baye wana siko bakotaki na tike nini bakotaki siko na basysteme kaka bandenge yalaka na batike babouchon na bango bapesaka bango mawa mingi bandeko na nga bana ya Congo tokomi kokenda biso na suka donc ezali pasi mais condolence lisusu na bato nyonso bakufeli bana na bango bamama nyonso tu na bapapa toute la famille vraiment en tout cas Congo alenga sauté bino mes condoléances makasi et surtout na bablessé nyonso tu nzambe ya bakoko na biso aleka na kopambola bino bobima na situation bozali nango en tout cas Saint-Esprit molimo santo ezala kati na bino ezali faute na bino te bokendaki bozalaki na bino boyebaki te kasi ya solo nzambe apambola bino vraiment bolongwa na situation bozali nango yango bandeko na ngai gouverneur de la ville de Kinshasa Daniel Bumba en tout cas papa zwa solution na makambo oyo outi kotala bato yo moko moni bablessé ndenge salami en tout cas zwa solution parce que soki botiki miziki betaka kaka wana en tout cas ekomi kokoma ondire gouvernement pe baza complice parce que bato bazali kokufa bafamille na bango baza koperdre oyo ya bango baêtre humain na bango bacher baza cher na bafamille na bango meme ngai mpe nakolinga te mwana na ngai akendaki nayebaki ta so mpo bana yango mpe bakoma kokosa nake kaka papa akenda azonga te ça fait mal ça fait vraiment mal yango tosengi en tout cas merci mingi na bandeko bosabone na Congo Alenga TV partager vidéo parce que nzambe akopambola mpe yo yango toyebisi bino ke Congo RDC eza pays moko béni pays ya nzambe kombo ya Congo elakisi nzambe mokili mozalisi kombo na ye ezali Congo yango bakoko na biso bapesaka kombo wana Congo mokolo tokozongisa kombo wana ya ka na bandi biloko nyonso to ekozalaka susu te ata lelo te lobi bato bakoya kaka ata faci aleki faci aza éternellement te me baprésident bakoyaka kaka suka bamindele tokosukisa bango ke ya solo kombo oyo bino bato boyela biso yango oyo ya RC oyo Congo banda lelo tozongi na kombo na biso ya Congo comme ça wana tokoyeba kotia eloko na place nango mpona koyeba korespecte ba être humain eza nécessaire
nzambe apambola bino ezalaki ya bino ndeko kongo alenga mwana fumuki mbangu qui dit shora de Soulanga. Tokutele bongo balasima, partagez vidéo et puis abonnez-vous na Kongo Alenga TV. Matondo mingi.